Jael Show Yemoko a confirmé na monoko na ye alakisi ke bato mutu basalelaka ye yango azokoka filme wana. Bolanda na monoko ne moko boyoka yango po boyeba ke nakoselaka ye likambo moko te. Abimisi na monoko na ye moko banani mutu bazosala nyonso po te ye akoka kosala ndoto oyo ya ye o babengi rêve. Boyoka na monoko na ye moko. Oza na ngonde yango osalila. Kozela te ba ya opeso oza ni na maboko na media. OK, na sala na YouTube. Sikoluka na media na ko améliorer ko mandeni. Media funa sabi bon. Na ni na monoko na lingala. Maintenant na posa na kota na bureau ya bato anglais no sani funa look interprète. Bon, yo sa bureau na ngame funa so bureau le kinga mayela lo ba anglais ma e bandeti suka. Nani le prince El Matador, Flaiji, mon frère, amela anglais. Talaka batangia, amela mundele, amela anglais. Bon, Flaiji nga na mi pese pa na yo. Yo salango yo lingi. Toke, abasala gabu. Il faut maîtriser no, comment ni faut maîtriser le dictionnaire français anglais, baloba il faut lo babu. Yo yebika obungisa na donc outi na zéro faut komatuko misalo ko ze lo te komitike pa na biso. Il faut mon frère l'informaticien qui Joe Lukoki libobolo yo ba frère nami bale ba sala kai me bana musala auta musala ye il faut sous ngai suna na banda donc toke 1 2 3 4 toke yo fobo taka frère ngai pisa que so ba fingi répondre c'est qui biso to travailler sur na yo te faut yo kapé bureau. Donc on a travaillé na Crystal Image, on a travaillé na Apollo, studio Apollo, on a travaillé na Crystal Image. So bo betine dance bon na Crystal Image, eza maison munene tout ça va clip ami nene na mboko. Ba to tourner documentaire ya président Angola, ba to tourner na ex-président Kabila, Joseph Kabila na kinga kati. Donc ça dit bon ba tourner na ba artiste ami nene ba uta partout. Non. Ba bilo kwana tuna leki. Aujourd'hui, comme je maîtrisais l'internet, côté ma média, je maîtrisais déjà. Je la fofolle et puis après, je maîtriser ce que je peux pas injurier, je peux pas faire ça. La film est là mon bébé, taka ngala tikalo jimete na vie na ba ngate neni ba jima neni na film ndé mais au Crystal Image l'accent que il faut jimer. Website déjà c'est bon. Pendant mon qui notre travail une équipe en makasi ya ce moment ba kongote et comme ce que mutu na ngefungwa ma mutu na biso to sala mambo bele mitu na biso comme le quoi ekraka et moto comprendre suba makambo te donc pendant zonga pendant na oti na zéro na manière pendant son moment tema muneno na somi pendant zemitina bota esenga ke na zana ba conseiller na équipe makasi ke ba l'action que tu es forte au colobaté parce que on t'a touché parce que ça j'ai les choses qui j'ai été pas va toucher on t'a touché ba finga ko tous les jours internet bon lingango et bon cliquer ba moni na journée mon ba finga 7 fois la fille a pas mutu depuis qu'on a boya ba finga ba critiquer combien de fois ba critiquer na tant ba beta ka j'ai show moni ba critiquer na 9 émissions. Même si l'émission est à 100 views, on va cliquer déjà, on va comprendre que on va critiquer. Bon, le cas va critiquer, na linga la balbi boy. Bon, interprète, kuna babi na anglais ça n'est boy. Ah, ok. Donc il faut arranger. Ah, bon ça. Et on salaire. Mais tu peux pas répondre. Bon, comprends pas ça. Place na. Faut donc apprendre moi belle on a ébatté na vie. Tant on a 3 faces parce que batte belle ba yebinga na face ya gel chaud meli. Donc ils a bon na vie faut lingelo ko sala to uti musika to uti na ba unit nga na uti na ki danseuse na ye na komi na média na maîtriser média na zako mona ba artiste musika ba Kofiolomide ba Riti Watanabe ba venanga Jeme Rose ba Tade Kuluma na zukoto ba Robino Mundibu na zu sali ba te bele ona yamba ba venanga Karmapa. Ça comme on a bango mais siko na komi na place pour tant on pousse na place on mona ke na banda ko mona Riti Watanabe na Riti Watanabe donc c'est que na komi na niveau na ko mona ba fi musuma za na bango je voyais Kofiolomide à la télé
Aujourd'hui, je parle avec Kofi Olomide face à face. Et on se peut et l'on a ses peines à monter. Ah, dans la coma. Comme on a Robin. Ah, Robin. Alors, président, alors, on a nani full boss. Oh, full boss. Naza pena trop plongé na côté tanga na monde oh ya cinéma. Na tika na monde ya cinéma. Média oui, ya musa na ngala côté kangote. Na côté kangote direct tout monde ba calibre, tout monde ba Beyoncé, tout monde ba Rihanna ba sala pe ba direct. Donc direct eza monde na si t'es nga na continuer. Mais ya koza pena trop micro na ke luka mutu. E ko yaka na ngolo ba na ke yamba artiste mo ndenga mo na sepe ah na mo mikolo makambuza na yamba. Ne pas ma te. Déjà, tu vas dans le combo, tu sais, tu sais, la combo, tu as un petit téléphone, on va dire, non, moi, j'ai que c'est ça que tu vas rechercher dans la vie. Déjà, ça va. Déjà, combo est fan. Donc, comme on a vu sur le long, on a dit, pendant que vous battez, pour le long, on a un bateau na YouTube, tu as vu que si comment on a dit que la donc et ça va afficher moi déjà on a pas qui sont tout ça tellement et ali pendant que la preuve est que bat boy mais pour tellement plus les jeunes bazali voilà ba nzoko ba koto parmi les 10 filles internet oh ba télémisi mpote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yebake awa tango tosalaka makambo tolobaka surtout nga tango nalobaka yango parce que namoni bongo pe na yoki bongo pe na tali ekei bongo alors jeli show alobi soki tolobaka boye po na ye ezali tolingaka ye te nandimi te ke neti nga na koyina jel na nini surtout azali moko ya super talent ya Karine Mokonzi équipe nationale bapesa biso belengi pe tina mokola lelo bapesaka biso elengi mais problème eza wana jeli show ibino moko boyoki na monoko na ye soki botiki ye moko en tout cas akoko créer eloko te po bato baya pa na ye alors jeli show akreaka eloko moko te oyo ekoko simba ye oyo ekoko sala yango wana tango nalobaka ke akokaka eloko te mais akoki kowanga nango te lokola aza na bandeko na famille na équipe ya malamu pe ya mayele balobi na ye papa robo makambo alobaka soko wangani ometie susu na buzoba vaut mieux tanga bakombo na biso vaut mieux loba ndenge ezali mais jeli show aye pe alobi mais lokola alela nayebi eloko alela te abakisi susu oyo ezalaka te alobi partout akendeke mindele soki batali boye na basiti na bango bamoni ye na kofi balobi olala oyo aza motu mpo ya kosakana te tala bapoali soki bamoni ye na fali olala motu oyo boye soki bamoni ye alingi kofaire croire biso ke bamindele na ye na baivoirien oyo aza na bango bazokota par hasard na basite bazomona jeli show azobima automatique na bastar bavedete congolais na bahomme public mais non si nalobaki yango lisusu alors jeli show asala nde bakopi atambolaka na bakopi aza nango na bacarte mémoire bobolimbisanga ye te moto asala bakopi équipe na ye moto esala bakopi parce que ye mayele wana akozwela yango wapi ye alingaki kolobaka na monoko akepa mundele meme akepa indien akoloba nga nasala nini na kofi sikoyo équipe na ye nde eyebaki ke soki ozoloba na monoko bakotiala bango kate soki ozoloba nini alors sikoyo fozala na bapreuve ata batie ka soki olobi na nani me bakoyeba te ke eza yo fozalaka na bapreuve oyo tobengi na monoko na biso épreuve bolimbisanga ndenge nazoloba preuve alors épreuve fo alakisa bapreuve alakisi yango wana baekipe na ye basala yango kopi batia yango na baclé
ISB, batiango na ba carte mémoire SD carte, batiango na ba téléphone na ba partout eza au moins sur combien. Alors Jeli Show sikoyo nde apresentaka yango. Tango Jeli Show apresentaka yango, yango nde bakamwaka ok c'est bon. Donc yango nde ezotia poids na makambo oyo azokende. Surtout tango alakisaka oyo équipe nationale. Alobaka tala télé-réalité tozala kosala. Alobaka ngo na pluriel. Awa tozosala bato basimbaki ninyo ezali ngai abandaka na ye na moninga na nga oyo Karine Mokonzi na oyo mobali oyo jeune mwana na biso tozwaki lokola mwana Lekechu. Bomondinga atangaka bongo soka la télé-réalité ya Karine Mokonzi. Surtout lokola télé-réalité ya Karine Mokonzi super talent. Bacha kombo teke Karine Mokonzi show. Bacha nde télé-réalité bala moko bacha épisode 1 et comment sorti na ba 5 quelques. Alors Jeli Show sikoyo ba télé-réalité wana alakisaka neti ye asala aza leader mais sans koloba aza leader. Alobaka tala télé-réalité na sala to sala na baninga nanga. Ba wana tu bazaka bato bengisaka. Ezali ngai na ndeko nanga oyo Karine Mokonzi. Tozao préféré to sala pa na ye parce que nga na kovanda na botelo ya minene wana bakota pampamba te. Alors na oyo mwana na biso. Yango bengaki Lekechu mwana. C'est fils, notre fils. Tozoye. Donc Lekechu azaneti matabisi à part yena camarade ni. Sikoyo simanangwa la télé show. Alobi awa siko ngamoko tango nazo kende ko sala po mwena la kisabisianga la rekizate nazo la kisa awawa na chambre journaliste yo moi pena meme pa ngezate na osala ba télé show. Er moko na memba ninga na fils na piscine kuna nde bisika na luwaki lopanga munene na ma campagne tozo sokula yango télé show. Bozo mona Jeli Show ndenga influencaka batu wana. C'est normal eza mabete. Faut qu'on influence, faut qu'on utilise quelque influence pour kota na monde ya showbiz. Au kota na monde ya cinéma parce que eza monde ya mise en scène. Côté kuna na condamné Jeli Show te. Na condamné équipe ya Jeli Show te parce que esengeli ekende kaka bongo eza showbiz. Faut qu'on base pe na moi lokuta esalaka moi poids ya munene. Alors Jeli Show ndenga zawana na kanisa bino moko bolandi soki pe aye aloba na bino bo kanisa teke aye po apesa yi promesse non parce que Jeli Show ye pe aza abonné pananga atia pe cloche ye pe kaka te na équipe na ye na bamindele na ye ye moko alobi yango bien bamindele na ye balukaka kaka bisika bazolobela ye na bacritique to bazolobele mabe. Alors batu na ye ndenge moko balobi Jeli Show yango nde makambo. Alors bango tu baza abonné et puis alobi pe malamu baza na interprète ya lingala pa lobelaka bamindele na ye na batu mosusu wana. Alors tango bakoloba ya papa robot alors bayebisi Jeli Show turo kolekisa te po mbala liboso olobaki koya oyete mbala mibale soko yete mbala misato tango koya bakomona yango pamba yango intil ezala Jeli Show mbala liboso abeti faze eloko te mbala mibale abeti faze eloko te mbala misatu abeti faze jaela ye baboyi biloko wana. Alors Jeli Show yango abimi aye koloba me ndenge aza wana bokanisa teke lokola azosala direct akomisi koye moko non aza na équipe incomplet mais aza na équipe familière azali na prince Lukoki pembeni wana voire même Joe Lukoki akokozala ou bien baza siko place mosusu si bachargeaki ye maloba. Alors siko bisika wana sur place nde azalaki na oyo mwasi ya prince Lukoki petite wana oyo akotaka na mongongo mosusu mpona kopupula biso na place ya Jeli Show. Donc mwasi ya prince Lukoki ye pesa kota na media mais na sens mosusu ya yaka sikoyo atie mongongo yo papa yakatikete kiko ye wana eza mwasi ya prince Lukoki na kanisa Jeli Show ndenga za wana tango azoloba soki bo remarquer el moko mwasi ya prince Lukoki azopesa ba signal soki abosa ndeti kombo ya moto to ya libanga
po mwasi ya Prince Lukoki ayebi bato tu Jael abwakaka na mutu ayebi binyenya Jael show tu na mutu ayebi makambo ebele na mutu aza bras droit lisusu ya munene ndenge ozomone oyo yokaka basemeki bandeko basi soki balingaka bandeko basi ya mibali ya basi ya bandeko na bango te me awa wa Jael show na ya yesemeki bolingo baza nango en tout cas oyo kaka yaya na leki to mapasa donc Jael show apui munene eza na ndeko na mwasi ya Prince Lukoki elingi koloba makambo mususu o Prince Lukoki akoko yebisa ete mais Prince Lukoki akoko solola na mwasi na ye mwasi ne lokola mayele petonda mémoire etonda ya kobomba makambo akosolola na Jael yango aza wana pe susu coach lisusu bien sûr Jael show alobi aza na coach na ye alobaka lingala te mais aza na bacoach ebele mpe na bato yo baza na nsima na ye mpo makambo esalama kitoko ndenge ezali yango wana en tout cas tofélicite Jael show na ndenge ye tofélicite ye na ndenge azokontinue kosala mosala mpe tosengi merci ya trop surtout nga nasengi merci na ekipe ya Jael show bokontinue kosala nyonso mpo na ye mpo te filme ebima ekende mpe ndenge aza kolobela eza kaka lokumu ya super talent eza lokumu na bino bato boza nsima na ye eza lokumu ya Jael show mpe eza lokumu ya ye Karine Mokonzi oyo akrea bango aforma bango ablakisa batala na bango abimisa yango mpe abakisela bango batala mpe lelo yo batika bakombo mpe kombo ezokontinue eloba ye moko Jael show mpo na kolongola kombo na ye na YouTube eza lipa na nguba te liboso fo longola lipa na nguba na marché sima kombo na bango elongwe wana akosi te alors Jael show toza toujours ensemble na kanisa video oyo otali yango deja bosuka nango pe yango oyo kobosana te oza toujours abonné mosusu ekoya ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.